Agence Fret Pochan Handel. Agence Pochan Handel. Bana Alman, Agence Nabino, Agence Pochan Handel. Mobange na agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo, carton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel ya sûr. Même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence Nabino Pochan Handel. Pochan Handel. Ye deux fois te bateau ekendaka tango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso, nzamba pambola bino ya bino ndeko Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu. Ya solo bandeko mbote sika bozali, ça dépend sika video pene kokutamela bino, nzamba pambola bino ndeko nyonso to kolanda video oyo zala na bokebi pamba te boyebeki ya solo likambo ya RDC mboka na biso mboka bakoko bandeko Congolais nyonso tu azali vraiment mobilisé na ndenge ya kosakana te mpona likambo etali Congo na Rwanda oyo bitumba ewumeli mokolo bambula na bamvula ebele tolekisi plus de 20 ans bandeko tozali kaka kokufa yango bomoni Congo ezali kosenga to simbana na maboko ndenge bozali komona logo ezali na nsima ya eroga lesungi oyo ya bana bumbu selembau bango balobiki ya solo bandeko to simbana na maboko ndenge Clara de Bruxelles asala logo oyo elakisi lisanga oyo bakoko na biso babengaki ntwadi. Bandeko na ngai yango masolo tokosolola mokolo ya lelo na makambo etali mboka na biso ya RDC oyo basi banvaisa yango na barwandais na ndenge ya kosakana te bandeko tokufi mingi en tout cas tolembi yango toza koloba ke Congolais nyonso zala constaté na likambo etali mboka na yo ndeko nanga Congolais soko ozali komikosama bandeko yebaka yango mboka moko te soko ozangi mabele yebaka yango komi moto pamba oza tu na valeur te. Bandeko na ngai le 18 juin oyo semaine dans 2 semaines mobange na association eroga lisungi bazali koorganize mega ya kosakana te na kati ya Paris na Saint-Denis na périphérique oyo ya Saint-Denis bandeko nyonso bayebi yango na nsima kaka ya stade oyo tobengi Stade de France bandeko na ngai na kati ya Saint-Denis eroga lisungi ebengisi bagalois na bagaloise nyonso po tokutana toyeba kosolola na makambo etali mboka na biso yango esengi bandeko tosimbana na maboko yango esalaka force ya bana Congo bana RDC. Le 18 juin tous les galois na bagaloise nyonso tu partout esika bozali bandeko na nga bobukana te boya na mboka Paris esika wapi président Lebo na ye moko fondateur Clara de Bruxelles tokozala wana biso nyonso tu na bagalois na bagaloise tu bandeko toya tokutana ndeko za galoise mona selemba ubumbu yebisa ndeko na yo lobaki ya solo yaka tokutana bandeko zala kaka 3 mois chaque 3 mois tokutanaka eza esengo tomonanaka te kasi tozala na esika na biso moko boye bandeko
force wana yango esalaka ke lobi tokoma mpe na force moko ya makasi na bumbusele mbau mpo tosala mpe makambo ya danse na kati ya bakomini na biso. Ndeko kobukana te, yebisa moninga na yo soki oza mwana bumbusele mbau, yebisa ye meme oza mwana bumbusele mbau te, okoki mpe komema ndeko mosusu boya bokutana mpo tosolola makambo ya Kongo, makambo ya mboka na biso mpe bakomini na biso tobengi bumbusele mbau. Eloko mosusu tokoloba bandeko ezali yambo tokotala sija masolo na biso eza na agence moko eza awa na kati ya Allemagne, mobange agence akosakana te. Pochan Handel number 1 ya kati ya Allemagne awa moto akoboya yango azali te. Pochan Handel agence assure bandeko soko oza na eloko na yo koli na yo okangi yango kitoko ndenge okangi koli ndenge okuta donc ndenge bato bakozongo na Congo na Kinshasa na elengi Pochan Handel azosala fierté ya bakongolais même ya bangolais oza na koli na yo ekende Luanda bandeko. Pochan Handel agence assure ya kitoko number 1 numéro 1 deux fois te. Donc ye peza deux fois te bandeko na ngai ndeko sala koli okomona yo moko exemple okoloba penaki ya solo na kangami na ngai awa donc na tingami na ngai na agence oyo Pochan Handel deux fois te ya solo bandeko na ngai. Sija na biso ya lelo tokosolola masolo oyo tokoyebisa bino mpona makambo etali mboka na biso, mboka ya Congo. La République démocratique du Congo, boyebi ke oyo eza kokambama na ye moko Faci Beton, président de la République démocratique du Congo. Faci Beton, bandeko toyebi ke na mboka ya Congo état de siège oyo ezali kote ya Kivu, ba général na biso baza ba gouverneur côté kuna ba déclaraki guerre. Ba déclaré guerre balobi ki ya solo guerre oyo Rwanda trop c'est trop, il faut to bunda na bango. Il faut to bunda na bango pamba te bitumba oyo bandeko eleki bato bakufi trop bango tout ba général tout baza côté kuna ba déclaraki ke ndeko nyonso moni libanga bandeko ata portable oyo zwa yango bamba soko moni rwandais po pamba te trop c'est trop eleki biso tolembi bitumba oyo ya solo bandeko. Faci Beton ye moto azali kokamba ekolo biso nyonso bakongolais toza koloba na président de la République, en tout cas président en tant que yo moto ozali komema bendele ya kosimba constitution ya mboka, yo moko ozali kosimba yango, ozali oyokaka pena oyokaka motu ya train oyo tobengi train oyo ndenge tomonaka train ndenge ezalaka na bawagon yango tobengi bavagon bandeko na ngai. Locomotive ya train ezali bongo ye moko Faci Beton, numéro 1 ya RDC, la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême ya RDC, Faci Beton. Tous les Congolais ne sont pas lobby Faci tolembi bitumba oyo. Paul Kagame azali frère na yo te, azali frère na yo te, azali monguna na biso mobomi oyo abomi biso oyo atindaka kunda bato akaboma bakongolais oyo azotinda Bosco Taganda oyo atindi Sultani oyo afingi bakongolais alobi tozali bato pamba bakokomande biso bakonyata biso lokola bachien Congo ezali mboka bapiki me bandeko nzoka nde bango mo banélotique bauta soki bawapi bandeko. Faci Beton yo wana osimbi bendele ya mboka bakongolais balobi balembi baza na posa ke ya solo o monisa monene ya RDC ata tozali na makambo tokosoma minduki te nde baza koloba ke non toza na basanction kasi ya solo bandeko na ngai minduki esombamaka nango kaka bolimbisi minduki esombamaka kaka. Donc bandeko na ngai Faci Beton bato bazali kotelemela ye balobi ke ya solo atoke kosimba te. Na République démocratique du Congo bandeko na ngai
commissaire des zones Odobeki, beaucoup messe ya commune ya Selembao, grand galois na ndenga osakanate. Beaucoup messe ya commune ya Selembao, bandeko nanga Augustin Bikinda, ya lobiki ya solo, yé pa rotika la simate, en tout cas, bandeko nangai a mobilisé batu mukola lelo, na ndenga kosakanate, a mobilisé batu, pona kosala démonstration nene na kata Selembao na atre mabwa na nabli luyeye na wenza Selembao esika saso ezali nzela montagne ya sana wana bandeko batu bazaki ebele na milili ya Eric Makozo Eric Luyeye o azosala fierté ya Eroka Lisungi o azozola biso milili ya ndenge na ndenge. En tout cas, Eric Makozo, bandeko, yebe azaraki wana. des pères et des mères. On a des pères et des donc si des pères et des mères ne si comme ça boulot là bango il y a un moment que des pères et des mères batombo qui donc pour défendre ma belle il faut la père et des mères on a dit il faut kanambe le roi des pères et des mères té il y a moi faut défendre mboka oté ndamu na Rwanda ndamu na RDC et il m'a passé mais l'autre une président solo Fachi Beton donc il y a des pères et des mères il y a moi infiltré ni sur ce Katangel pas dire que c'est infiltré il y a des pères et des mères té bazandambu voilà soit métier voilà besoin de Rwandais donc n'armée beto senga ko dénicher bango pas à susciter quand on l'a bango ni sotu maman de père et de mère maman makila on a idée pèse merci Boloba c'est la réalisation ndenge Mobutu azwi bokonzi mission bapesaki Désiré Mobutu ezalaki mission moko mission bapesaki ye esengeli abanda kozwa a partir ya Ituri ti na Tanganyika asala yango une république babengi yango la république Tampo oyo elingaki kozala na merci ya Batusi baza banani Batusi bazali ba nilotique bauti wapi bauti na Éthiopie ndenge nini babimelaki na Éthiopie la reine de Saba ntango ayokaki sango ya roi Salomon nde reine de Saba alobwaki na Éthiopie akendaki na Israël ndenge akenda kokutana na roi Salomon afandaka kuna 17 ans na 17 ans wana akomaki mwasi ya roi Salomon et babotaki na ye Malek, Milak, na Maos, baboti bana misato wana na roi Salomon. Alors, tango la reine de Saba akufi, bana wana bazaki obligé, bazonga na mboka bakoko na bango na Éthiopie. Alors, ndenge bayaki na couleur ya nzoto bazalaki na yango. Na bandeko na bango mosusu na kati ya Éthiopie esimbaki te. Tango bazobotama, bazokola, alors ekomaki sujet ya mépris pour la couleur ya nzoto na bango. Ne bazwaki likanisi ya kozonga na Israël.
mais nesika bozonga na Israël babungaki nzela ntango baye komona fleuve Nil babandi kolanda fleuve Nil bakiti batikali na bamboka nyonso na basudan batikali na Équateur baye kobima na République démocratique du Congo bakei ti na Rwanda, Uganda, Burundi. Alors ndambo ya banilotique babengi bango banilotique. Pourquoi? Parce que bazaki batoyo bazaki kolanda direction ya fleuve Nil. Les réseaux babenga bango banilotique baye kofanda na Rwanda ndenge bafandaki na Rwanda loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo etambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe somi ya Congo batelemi mpona koyamba likambo lihutu epai na yo des années tozali kokufa bamama bazozala viole minere ezali kokende bapapa bandeko bazali kokufa banda bambula na bambula euta tozwi président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makambo nyonso ebongwani mapinga na biso bandi kolonga na front bazali koganye mpe touti komona bitumba mpe uti kobundama dernièrement quelque FRDC bakweyaki yango lelo toyotalisa baoyo baza na front eke bana selembau toza nsima na bino toali kosoutenir bino tozali awa na selembau tosangani mpona koyebisa mapinga na biso okende toujours en avant okende toujours en avant olanda ennemi esika azali po ete kimia ekota na mboka na biso particulièrement na est ya République démocratique du Congo. Merci votre excellence. Merci. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bouti kolanda ndenge manifestation oyo esalamaki na kati ya Bumbu Selembau grâce ya bourgmestre Augustin ndenge asangisaki bato vraiment en tout cas bandeko na esengo komona ke ba bourgmestre lelo na kati ya Congo bango nyonso tu bazali kotelema vraiment mpona kolakisaki ya solo bandeko Congo ezali mboka na biso nyonso tu tokoki kotika yango te bato ya kala nde tokoki komona ba bourgmestre bavandaka kaka basalaka eloko te mais lelo mpenza ya solo félicitations merci mingi longonia na Augustin Bikinda vraiment en tout cas na mosala kitoko oyo yo sali lelo na kosensibiliser pardon bana Selembau Bumbu oyo lelo bazalaki elongo pona kolakisaki ya solo baye kotia babougie nde tomoni pona kolakisaki ya solo bato bazali kokufa kaka na kati ya Congo kuna na este biso bakongole nyonso tu ya bakongo ya bandundu mpe ya Kasai Équateur mpe ya Katanga bandeko tout étendue ya République démocratique du Congo tozali contre bitumba oyo ezali koleka na mboka na biso ewumeli mingi ezali kosenga
siko conscience ya peuple congolais tomi pesa na mboka na biso poto bunda bitumba oyo ndeko na ngai oza na association oza na likambo moko bosalaka na bakomine na bino bandeko tosololaka makambo ya Congo tosololaka makambo ya Congo oyo ezali mabele na biso bakoko batikelaki biso yango tozali kovise toujours na président de la République Fachi Beton constitution ya mboka yo ozali garant de la nation yo mutu ozali kosimba mbendele ya mboka tango tomboli eloko simbi wana yeba charge nango salelango lelo tozomona le 30 juin tomona peke bato mapinga yo vandi bato bazali koleka po yango pe bangisaka ba ekolo mosusu ta tozomona bamoni pena ke président vandi mapinga na yo zali koleka ya solo bandeko na ngai yango ebangisaka bekolo mosusu bazali komonaka ya solo nde tomonaka na récit na Corée du Nord feti na bango nyonso to ya bamilitaire batiaka baevre biloko na bango na bamilitaire na bango basimi minduki bazoya na force nyonso tu mpona kolakisaka solo biso mapinga na biso toza makasi Fachi Beton lakisa bokasi te ya RDC nde babenga yango eloko makasi tomona yango il faut tout Paul Kagame to s'agenouiller il faut amonaka ya solo Rwanda te moto dirigeaka Congo tous les officiers baza na armée tous les politiciens rwandais tuti na Rwanda otouti komona oyo aza kolobaka non batuti baza obligé fo bavanda kaka na biso mais na niveau babomeli biso bandeko c'est incroyable donc yango na bandeko na nga Fachi Beton lakisaki bokasite na yo en tant que garant de la nation bandeko na ngai tomona ke vraiment mboka na biso en tout cas ekomi makasi toza na mapinga ya ndenge na ndenge ndeko na biso congolais kobukana te bandeko tobundela mboka pe tolobelaka mboka na biso na bareseau sociaux tolakisaka ke tolobelaka mboka na biso tobanga te oyo bapolitisien ndeko politisien kanga yaka kutanaka na ye ngai na banga so bapolitisien te mpo baza bato lokola ngai baza na poso politisien aza nani mpona koboma bato oyo to poison non affronter bango tous les partis tokota na kati ya baparti politique to affronter bapolitisien na biso mpo tolobela bango trop c'est trop mpo tolobela bango so tozokota te meme bato baza na Congo bandeko na biso baza na Congo toyebisa bango bakota na baparti politique mpo batelemela bapolitisien wana obukumese il faut kotelema koyebisa tala banzela ezobonga te yo oza bukumese yebisa gouve Jean-Théry Ngobila awa ça ne va pas parce que mosala na bino bagouverneur bino botravaillaka mpona pardon babukumestre botravaillaka mpona gouverneur alors faut kosalaka mosala malamu nde tomoni Augustin Bikinda alakisi mpendaki ya solo un bukumestre solo azalaka boye donc akiti mpena sur le terrain ye moko mpena na bato na ye na bapeuple oyo ye azali kokambala kati ya commune na ye aye mpe azali kolakisaka ya solo il faut kosala mpenza mosala c'est ça bandeko na ngai eloko tolingi na Congo yango wana nzambe apambola bino bandeko tokomi na biso na suka na bandi bolandi bilili bopartage video eza masolo ya mboka na biso merci mingi na Augustin Bikinda merci vraiment na initiative na yo oyo osali toza fier na yo atake biso bagalois atake bana eroka lisungi toza pena fier na yo na ndenge osakala te tina sa pena nde tolobaka diake sikiti mandundu kaka donc toza pena na esengo bamobilisation ya boye il faut kosala yango na selembao vraiment toza na esengo merci mingi mbote pingi na kama vwama omoni selembao kama vwama seraki nzangala en tout cas merci mingi na bosani te PDG ka 15 motema ya mama na biso nzamba pambola yo vraiment en tout cas na bosani te vraiment en tout cas merci mingi na bandeko nyonso tu oyo bokolanda pena video oyo bo partager yango ezali esengo mingi en tout cas na bandeko nyonso video oyo sike okutamela bino bandeko tozala toujours na lisanga
pamba te biso tu tozali bana Congo tolinga mboka na biso pamba te yango ezalaka kitoko. Merci mingi na Justilienne motema ya papa na biso PDG K15 na bosanaki bolimbisi mama na biso Justilienne bana ya ACP bambota tro na mi José. Merci mingi vraiment en tout cas na bosalité Lisette Lukungu na kati ya kin Lisette Lukungu bambote na yo siko zali. Merci na bandeko nyonso tu tokumi bongo mbala sima nde tokosola susu masolo mususu. Merci na bandeko nyonso oyo bokolanda video oyo bo partager yango na bandeko nyonso tu bayebaki ya solo bakongole babimaki lelo na kati ya Kinshasa mpona kolakisaki ya solo bango bazali kosoutenir président de la République mpona likambo etali mboka na biso mboka ya Congo na agression oyo Luanda ayaka koboma biso ntango nyonso akomisa biso lokola bambwa kopali na ye ayaka kaka koboma biso tolembi yango vraiment Fachi Beto tolembi toza na posa pendaki ya solo RDC elakisaki bokasite na bango ezalaki ya bino ndeko Kongo alenga le 18 bandeko le 18 tozanga te le 18 juin na périphérique ya Paris na kati ya Saint-Denis association Eroga Lisungi esalisi suka na mobange ya réunion ekozala wana tous les galoises bozala wana biso tutokutana toya kosola masolo ya mboka na biso mboka ya Congo bana gal tozala belé yebisa ndeko na yo tosengi lisanga nde tosengaka kaka tozala belé vraiment en tout cas le 18 juin tokutana wana ekozala sengo mingi. Merci na Mauvais Clara de Bruxelles fondateur ya Eroga Lisungi oyo asalela biso logo ya kitoko oyo eza kosengaka lisanga na maboko soki tosimbani bandeko tokosala force oyo soki tokangani biso bakongolais totika makambo tozalaka nango bandeko toza na force eloko esalaka biso boye tosanganaka te yango. Merci na fondateur Clara de Bruxelles na kosangisa bana bumbu selembao oyo tobengami bagalois na bagaloise. Merci mingi Ani Mungala Toto Chic Fondation toujours Toto Chic na bosanete na États-Unis mama na biso Guani Matota en tout cas merci mingi tokutani bongo mbala sima vraiment bandeko nyonso tout soko za la colline yo bandeko kobuka na te colline yo ngo tinda yango bandeko na Allemagne awa même pembeni ya Allemagne benga prochaine Andel agence ya sir biloko na yo ekokoma kitoko soki po ngo tinda voiture na yo bandeko benga conteneur ya li voiture place ezali bandeko voiture no ekokoma kitoko okokuta ta défaut moko te ya voiture donc ye peta donc kitoko koli pela ndeko tsaki soko tsaki ba spaghetti o tsaki ba semoule o bandeko badamela kini bandeko kokoma kitoko chez Prochaine Andel koli kokoma kitoko bandeko na ngana bandi bomoni publicité ya Prochaine Andel numéro ya téléphone ezali wana soko bengi akokoma siko zali na Allemagne mobimba partout na 4 coins ya Allemagne Prochaine Andel azali. Merci mingi tokuteli bongo mbala sima ezaki ya bino ndeko Kongo alenga masolo na biso oyo ezali émission na bino bo partageaka yango ezali esengo mingi tokuteli bongo mbala sima botikala malamu matondo mingi ingeta. Agence Fret Prochaine Andel. Agence Prochaine Andel. Bana Allemagne, Agence Nabino, Agence Prochaine Andel. Mobange na Agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo, karton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa.
ndeko soki olingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel, ya sûr même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence na bino Pochan Handel. Pochan Handel ye 2 fois te bateau ekendaka ntango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Pochan Handel numéro ya telefone contact ezali plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo mpona kozwa koli na yo to mutuka na yo. Bapine pe kokoma kitoko. Pochan Handel, ya sûr tokos.